Vous écoutez la radio de la référence www.radiorisolo.com. Radio-télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Mbote na bandeko nyonso oyo bomesana kolanda biso bozalaka branché sur la 3W radio-télévision Lisolo ezali toujours yabino DSV et Diana sur le foot de vous pertal. Lelo na masolo na biso ya mpokwa mwalelo toye pona koyebisa peuple congolaise oyo ameseni kolanda biso chaque fois na ba message na biso. Na koyebisa bino boye peuple congolais afongola miso, peuple congolaise afongola miso na likambo ya constitution, révision ya constitution oyo ya mboka ya Congo, ba évêque ya catholique ba telemi ba lobi ke non ba koki ko modifier constitution te. Tomoni pe Léon Kengo Wadondo Obeminako ba telemeli ba lobi ke non jamais ba koki ko toucher constitution. Alors tout le monde qui va parti il y a opposition ba telema ki les sous pour na lobi ke non à la modification pour la constitution. Tout le monde pe ba combattant ba politicien ebele ba telemeli likambo ya constitution pe ba américain pe ba français ba bikolo na bikolo. Ngai na eko yebisa bino eloko moko bandeko na biso ba congolais pe ba congolaise esengeli na bino boye bana motu na bino mondele alingaka biso ba africain te pe alingi Afrique ekende liboso te nyonso tu oyo ezali kosalama ezali mascarade. Donc na koloba soki lelo Kengo Wadondo azali kotelema aloba ke non bakoki ko réviser constitution te mais bandeko nanga boyeba théâtre ekoti entre batu ya PPRD ya majorité présidentielle, théâtre ekoti entre ba opposant yango bomoni ba opposant mosusu o babengi bango ba poids lourd bangonde bazali ko s'adhérer na kati ya majorité présidentielle pambate banome bango ba zwa ba poste na bango. Alors pona koloba ke article 220 ba ko bouger yango te mais le président Joseph Kabila aza ko demander un nouveau mandat. Cela veut dire ba c'est un nouveau mandat ata ba toucher article 220 te mais azali ko senga un nouveau mandat. Ata constitution va changer yango. Article 220 c'est tikali mais azali ko senga un nouveau mandat. Tala piège esika bakangi ba congolais boko ya na piège oyo te. Kengo Wadondo azali na kaka motu oyo azali koloba bi loba mais nasima azali na ye agent double. Alors bandeko bakokwea na motambo ya Kengo Wadondo ko toucher constitution te mais nyonso ezali kaka ba théâtre de chez nous. Alors peuple congolais to ebi ke to kobimela wapi ndeko nyonso alandi biso na mpoko malelo ayeba mboka ya Congo ezali aye makambu oyo ekosuka wate Monsieur Joseph Kabila asengi lisusu un nouveau mandat oyo ako continuer toujours na kati ya République démocratique du Congo. Opposition nyonso bazali faible eloko ya kosala ezalité. Voilà esika oyo peuple congolais kangami na motambo mingi bazali ko ganga ba ko toucher constitution te ba évêque bazali ko ganga ba américain bazali ko ganga mais bango nyonso tout bazali na G et que Congo na biso ekende liboso te. Alors bandeko théâtre de chez nous oyo ezali pasi. Et c'est là que toujours yabino DSV Diana sur le photo de vous pertal. Moto toujours na kati ya bato o ezana mato ya koyoka nde ayoka babaye. Moto ikisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka. Moto ikisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka. Sembola loboko tomona elo elonga na yo